Yaya mbala mingi to tango nyonso topekisaka bino kokendaka cimetière pamba pamba te ba ike bakenda cimetière e memela bango liwa batu ebele bakufa ezalaki jour na bango ya kokufa te po bakendaki cimetière kendaka cimetière si seulement si parce que makambo eleka na cimetière donc vedi masolo otobetaka awa yo ete ya kayote okompe na kata cimetière tikaka kopisaka pamba pamba olongo na ndaku na bino okei matanga esika ya matanga o se soulager te esika oyo moni ko se soulager ezali kaka na cimetière okomona nzete mo na cimetière oke wana opise omoni tombo ya batu ovandi likolo ya tombo ya batu omoni tombo ya batu otambo likolo yo bakateke batombo za bandako ya batu eya batu ebele bazwa ba mbata bakoma bazwa ba AVC bazwa makambu ya marque na ba likolo bakende basala ba dégâts na cimetière nano omona yango te bokei ko kunda mutu Mutu alagi bien portant, bozongi boye 3 jours après, une semaine après, on est comme ça akufi. Eh, akufi ndenge nini? To salaki neka na matanga mutentete rene ko kunda mutu. Ya akufi ndenge nini? Asalaki nini na cimetière? Disolo oyo ekofungola yo esprit ya mwana mobali na kombo ya Jean-Luc A to ali bongo na France, précisément na comme la ville. Ya arata ki traîne ya okelenda ko abandi ko tambola makolo. Na akomi na cimetière ya comme la ville. Apise na cimetière na butu ba ko yebisa ye yo subaki na miranda kuna ngai yaka kopangusa yaka kobongisa yango sinote okomona malheur koyela yo tala isoto kobetela lelo yango bande ka France bala nini comme la ville to comme la ville ezali bongo na France isoto kobetela yo yango wana ya Jean-Luc Yaya makamba pasteur oh tout ça la attention ce n'est pas n'importe qui mutu nyonso qui se dit pasteur nde aza pasteur. Est-ce que bino bomona kasuba marabu bomona kasuba charlatan autant ka ezalaka no to ke de kotani sa papa moko songo ezala sute bango nyonso bakota na église yaya bango tu bakota na église to kola sa vidéo moko otala lelo otala yaya oya ze ko délivrer azalo appela kombo ya Jésus Christ Jésus oya biso to Jésus oya bango to kola sa bino pe yango awa na émission ya lelo tala no open azo délivrer mo la mwasi mutakala que le diable meurt. La chaîne de toi, putain. Que le diable meurt, je te tue dans ce corps. Tu libères ce corps, je te tue. Je tue tout ce qui est mauvais dans ce corps. Par le nom de Jésus-Christ, je tue. Voilà. Azoko va par le nom de Jésus-Christ. Jésus wapi yaya. Batu ebele bazoko lia batu mbongo na kombo ya vuluzi kimbangu. Yaya, on va vous dénoncer tinati. Tokozongele yango kaka na émission ya lelo. Bandeko affaire téléphone. Téléphone a détruit relation entre moi sina mobali, relation entre frère et sœur, relation na musala. Téléphone et réduire même capacité à mutuko réfléchir. Téléphone et ça là dégâts et belé. Bientôt téléphone et mukili. Non seulement téléphone portable et bon téléphone fixe et bon belé. Non seulement il y a un avantage mais ils détruire. Sauf qui totali à tout ça attention te dans ma génération future. Comment, ce qui on ne sait pas. Comment voulez-vous, Mutu, moi c'est un vendre et sikamoko, solate, binemite, mutu abiz. Alors, il faut faire attention comme au téléphone et il y a des autres rebelles. On peut avoir na émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio ko télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo. Radio Lokole, ma solo, et pas wapi chaque fois que tu as pona ko solo la, makambo zali koleka na communauté na biso africaine, mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala. Ngai komona ngai fiston pelende, tata ya sedek na sepelaka mingi yo benga ngai tata pelende, na cadre ya recours à l'authenticité parce que nous devons valoriser ma valeur ancestrale na biso ya connaît là où tu viens, okoye besi ko zokende. Les loyo batu ba ali koko sabiso to ali ko na ba biblia o nini bo est to mona ka biblia wana nani asala ka biblia wana oh Jésus a marché sur les eaux de la mer et tikala so ndengana et tikala ancré na kat na biso to mona te to yokate ba bi croire sans avoir vu ce que ba lobi vuluzi kimbangu atamula likolo ya mai oboyi ko ndima vuluzi kimbangu ala musa ki mutu ba prevezali oboyi pona nini mundele nde ya loba ya il est temps oyo to banda konversa ba vérité ya makambu ndenge zali kokende est-ce kokomi en passant vidéo moko etambola sur la toile oyo pa ba maman moko boye
baso kolela Yesu vidéo ngo zesikani maman baso kolela ono bazui ekeko ya so des Yesu ba kolela kalela pa mandengo ya ça c'est du n'importe quoi et ça la théâtre et ça la film qu'est-ce que vous apprenez aux gens est-ce que bonne vidéo on a la lingette ko la sango a été passé ça ce sont des futilités na musu bazui ba kangi soki Yesu so ko mata likolo ba comédie wana il faut cesser avec ça bino bo ça la comédie mais tant que bana ba otala ça reste ancré dans nous. Moi je me rappelle encore tout monde ko là au comment là on film à Jésus ça va robete ba sete ba mama ba so ko lila ku Yesu akufi ça ce sont des comédies autres pour permettre yango le shooter ezonga na ère actuelle. C'est comme si quand on vous dit oh, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Oh, Diego Cao. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi moi j'insiste toujours, nous devons changer le système éducatif Yambo Cannabis. Le système colonial, oh, système colonial, bah, quand ça c'est un mutu pona, c'est du faux. C'est du faux. Et j'ai toujours dit, ne croyez pas que ceux qui moutent aussi diplôme très bien, aussi diplôme, il y a université, école primaire, que tu es intelligent. C'est pas ça l'intelligence. Ces gens-là nous disent, nous sommes intelligents, nous sommes brillants, puisque nous récitons très bien ce qu'ils nous apprennent comme mal. Et quand on nous dit, c'est lui qui a découvert, qui est celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao. Ah, très bien, Osama Yele. Or, c'est faux. Vous voyez que c'est faux? Est-ce qu'avant Diego Cao, les dieux des chiens, les dieux des chiens, ils sont des chiens, ils sont des dieux. Bah, non, ils ont l'embouchure du fleuve Congo. C'est pas de Bakoko, si on commence à faire qu'il y a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Est-ce que vous voyez que voilà kozongi na wana émission ko ya lobi na tongo. Est-ce que vous voyez que carte Afrique ndenge ba destina Afrique ndengo ezaka ndengo wate Afrique du Sud ezaka Afrique du Sud té ezaka Afrique du Nord ba balola yango boye ya Europe mo na ka Europe wala ezaka na C Afrique mais tellement ba lingi ozaka parce que ozaka na C asa faible ba balola carte boye et comment Afrique et comment na C ba Maghreb et comment likolo c'est faux. Allez vérifier. Une vraie carte ya monde ndenge zalaka. Il est temps au faut la vérité. Est-ce que komi il faut que kaka. Voilà. Ozali kolanda biso ozali na Kipushi, ozali na Goma, na Bukavu, na Isange, na Mbandaka, na Katakokombe, na Bujumbura, na Suède, na Venezuela, na Luxembourg, partout il y a tout partagé. Na senga kana yo soki okoti et le ko liboso yo il faut partager. Soko s'abonna, ça va. Soko s'abonna, au s'abonner, au fini cloche la notification pour au rattaquer ma programme et puis au partager. Masolo otobeta awa. Soke sungi ote ya eko kiko sungande komoko songolo et sikamoko pakalate. Voilà. Et kendaka ndengo wana soke s'abonner awa ya da bonde lio. Kende pe na deuxième chaîne na biso. Afrique Masolo TV. Na YouTube. Afrique Masolo TV au s'abonner pe kuna pona kuna pe Masolo ya kitoko ezalaka. Te to s'abonner pe na Afrique Masolo TV. Soki aussi ici mbala moko na YouTube. OK, pe na YouTube na TikTok pardon. OK na TikTok Fiston Pelende au follow plus okuna. To follow plus na TikTok ko. Soki na TikTok to kon m'abonner belé to ko ça live ya match kwa match pe na biso na bino boté et c'est ngoté. Alors, Mama Emezola na mona kiyo na TikTok na sepeli yebisa bande ko suba follow pa Fiston ko bo follow pa Fiston Pelende na TikTok et ko la kitoko mingi. Voilà. Yani soto ko metela yo esala mi bongo na France na Combe la ville. Bisolo ya Jean-Luc yemo ka pesi bisolo oyo elongo na mwasi na ye ba se ki se ka to pa biso. Pa Fiston beta bisolo na biso. Tolandaka lisolo mobetaka o bozalaka na bande comme si bozolo makam o na cimetière makambo ebelele kaka ko pisse ko se soulager tangu makambo ekomenga pa Fiston na ko se rappeler na utaki musala nous en France bien sûr na uti musala na ko zonga na rataki train na ngai o fe mangesre la kendaka na rataki train na bino ça va na beta na makolo malembe ti na ko zwa esika mususu papa Fiston. Nous allons à Bongo, na Combe la ville. Pas de quoi France. Na Masolo, tu vas autre parti à France, c'est belé, Combe la ville. C'est la première fois qu'il y a un Kayango. Bandeko, ça va dire Combe la ville, to Combe la ville. Beaucoup corriger biso. Maintenant, ici, Combe la ville. Papa Fiston, na bandaye ko ya malem, na tamoli moi distance, na komi côté à cimetière ya Combe la ville. La France.
Pour ça, il faut se soulager et jungai. Vous avez vu ce tamboli mingi, il faut se soulager. Ce qui peut pousser mutu kaming au fond trop, il faut kaka o se soulager. Na komi wana, na benda ni mwanda, na mir ya cimetière, na tiki ya mwana, na pisse wana, tant la siko pisse normal, na kayi pe na kei na ngai ya cimetière. Na kompe na ndaku, na mwasi na ngai, na ba na kada normal, ça va. Tangu na lali na butu papa fiston. Na moni mutu moko accompagne ba mususu ya sanga yo bandi ndenge nini oya ko pisse oya ko se soulager oya ko suba na miri ya ndaku na ngai et puis osubi ezuna batol e kotiti na kati to bande ko lia masuba na yo e kota mbele na biso. Oh, ça c'est quoi ça? Wana kati ya ndoto sala noki okende ko pangusa masuba oyo saki wa soko pangusi yango te yo komona papa fisto na surtout ka boy ezaki na pongi. Oh ndoto ya marque nini ngo na lotio na fai na tongo petani na kena ngape musala na yebisi madame pete bon na mona waka ndoto normal tolali lobi na ngo papa fisto même chose na lota même chose même ndoto wana tipo wana ka ina na groupe watabi yo so yo kate ngana yebisi yo oya ko pangusa masuba na yo o suba ki wana e bebisi miranda kuna ngai na batol ozo yo kate soki oyo te okomona ne na osala yo oko regretter vie na mobimba papa visto na tongo na lamuki bo na bino c'est comme sérieux na betela madame na ngai solo mama po madame na ngai talak do madame na ngai na komisa ngai fan na yo papa lokole do soki totali yo te pa na biso en tout cas to ngiratenga na madame kaka ndeko no baka to fana na bana na madame to fait tout à la télévision. Pas fiston, ou mélanzama pambola. Ah, cela nous va droit au cœur, papa Jean-Luc. Voilà, merci beaucoup. Il faut encore nous complimenter. Quand on est encore vivant comme ça nous fait du bien. Kubambate, muntasa de malamu. Kumisa, tango sana bomoy. Yo ningi ko malamu ya mutuka soka sana mukilo te, akoyoka yango te. Hein? Il faut que kumisa mutana bomoy te. C'est que bien. Wote langa bachem. Na sengi na biloka ya to s'abonner. To s'abonner, ceux qui s'abonner. Tinda peine de mutu moko to mibale à s'abonner pour ta communauté oyo ekoma munene te c'est que bien et puis ça la kana habitude à recha commentaire autant les solo tata moi commentaire muki so commentaire date pesa tambote bonjour papa fiston et ça rende moi te mama emezola est-ce la kosi papa Samuel Miguel la kosi et kenda kande ngwana voilà tant on a si moi ça na bi au pisaka pe na oui abi na pisaka na mire ya cimetière comme la ville, comme la ville. Moi, oui, oui, cimetière des arana, bah tombe za rapemi pembe wana shoot na pisaki wana. Bon, oui, na éviter. Na mona ngo comme absurde abi. Ça va to sambela. Ba sambela tongo wana, mama kei musala, papa kei musala. Papa, fisto, na poko ali susta na lali, même ndoto na abi comme série. Comme série. Maman abino na ko isa pastor na so na ko menace na ko ndimi ya mote yaya na ko pesa bino kombo na ete po ndo kataka na kombo na ye bato batali sakape bato na na France baza partout po makambutu za ka Afrique e komba na ngope na porter matana ngo avion papa fiston tokei kotalisa et pe ndeko moko boye azalaka na yeto qui peut voyer so qui peut marabout on ne sait pas na France kaka wana na pesa bino adresse na ete na boye na ngaba problème. Tant que tu as dit ça, na expliqué. Non, tant na butu so kinga na lali, na zomo na mutu mo azoya komenanse ngai, azoko yebisa ngai no, na bebisa ki miranda kuna ye, ku toujours ali boso ba na ko lia na mo stena bana, ba irune na ngai et julu ko ba tol na bango ki titi et so do et bebisa bloko na bango na sto wana na kende kuna ko bungsa. Ndeko wana sara bi chebechi batala bi oui, yo ye bakateke ba tombe sala kabanda ku ya batu. Cimetière ouais, ça dit monde mususu. Yango na esa kabino. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Maman kabenga po fisto, olobaka nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes de réalité. Il faut le nous vivons dans un monde où il y a plusieurs portes. Na maman je n'en disconviens pas. Dans ce monde il y a plusieurs portes. Mais ngana ebisio que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Au monde cimetière, monde mususu mais na monde. Omoni forêt wana monde mususu meza na monde oyo. Omoni mai monde mususu meza na monde oyo. Omoni espace monde mususu meza na monde oyo. Combien? Abi osala ki mabe.
abendi matoi abi bato ebele komona ba cimetière kaka ndenge papa asusa lobaka cimetière za esika ya masekite bato ebele ba perdre ba vie na bango po ba kota na cimetière inutilement bato ebele ba kota na vie na bango po ba kenda cimetière matanga utu ayete na betela kabino masolo que famille moko ezalaka na sort banda kokufela chaque fois bakei pa banganga baesi bango sava bozwa sort wana bobwaka ngo na famille mosusu oyo akufi ntango bokokende kokunda mamutu ya suka na cimetière maladi wana ekozwa ye eke na famille na bango tobeta yango awa yo sala na mwa constat est-ce que comme na oteke mutu mo azaki bien important boke cimetière okunda mutu moko songolo bokomi na cimetière kuna o 2 jours après yepe akufi to yepa bani maladi ya bato ebele babela bazo maladi bazo yango na cimetière et puis pour nani ni yo soko ke cimetière olingaka kotambola na batombo bato mosusu est-ce que c'est important kosotaka batombo bato mosusu koniataka batombo bato est-ce que yo soki baniati mutu atambali kwa bandako na osepa nango do batombo wana ezalaka bandako ya bato tokoloba ndenge nini tobeta lisolo mo awa ndeko mo na France tabetaka lisolo wana ke mama na bango ekolota ye ndoto abi no ndako na ngai kuna ndako na ngai ezokota mai makasi bosala tubu ya kobongisela ngai ndako abenga ndeko na Kinshasa mais bokundaka mama wapi no tala mama ekobisanga mo bokenda ko vérifier na tomba mama c'est to mama eza malamu bakenda ko vérifier kuna bamona ke oui tombe ebuka na kote moko to bana kokota na kati ya libulu kuna ti babongisa yango mama ya kosenga pardon merci donc salaka attention tokenda plus pour la koloba batango ba kokunda moto eza toute une organisation il paraît bato so batema na porte wana pona koya koyamba mutu asika kote na monde wana donc tango bokunda ba wei basalaka pia bazo surveiller ndenge ezalaka yango wana balobaka pe sous na ebité oyo ba mama ya parler ba ne koloba c'était maman Mbimbu to maman Fifi oh non soki mutu akufi bolingaka ba cotisation te so bo sa mutu ba cotisation mbongo wana ba cotiser ba okende ko fundisa yango kuna na monde wana donc bakambo eza légion mutu ata les sikani na télémini alors ndeko wana yebisa papa Jean-Luc pardon moi sinaye ndenge zawa oui zomo masanga ya ntsamba kende siko pisaki wana saka senga pardon sopa yango wana mela ekosila kaka bongo afuti pe mbongo na ye ajupe papa Jean-Luc na mwasi na ye bakei na cimetière wana ya comme la ville ba de quoi France comme la ville non ake na cimetière ya comme la ville esika pisaki wana asopi masanga mbila basanga ntsamba soki ya masanga mbila soki ya ntsamba alobi non en tout cas bolimbisa ngai na yeba kite na reconnaître ça les rêves ndenge wana malasima ekozonga lisuti asopi masanga wana et puis abazo na ndako na ye na poko nango na bouton balali mutu wana ye abi sava na yoki ndongo lobi ndengo sengi pardon ndengo nettoyer esika na mais ko mekali susute soki na laki mutu ya mutema mabe na inga osala mabe na inga ekuta réagir donc na yako yebisa ote mais pour na moni osala mutu malamu yango na tie na sina dossier na sendengona yaya donc mutu okokata mutu okunda na cimetière akufa to akune koma vie mususu to beta pe lisolo moko boye oyo ndeko moko mwasi moko ayaka kopesa mobali na ye frère ayaka otala cimetière ya mwasi na ye na 12 ya mobali mwasi ya kotala cimetière mobali na ye tanga koti waso akuteli cimetière bakanga ye soki pe ndenge nini avandi azela bafungula cimetière soko akota amoni batu bazokoya enfileli bakaki bango bachaîne bakota na cimetière le mobali na ye akoma esclave kuna yaya on ne sait pas monde oyo donc eza un peu terrible lona nito kota makambo ante po ekoki kobangisa meto koza personne appropriée à expliquer ce monde wana ndenge elekaka mais bino bokokamwa te bato ya radio loko télévision parce que papa asusi alobaka yango chaque fois cimetière eza monde mobimba eza na bahôpitaux eza na baaéroport tout ezalaka na monde wana et puis ça siko expérience
Nando que dans le cimetière, qui bien portant, tu connais que dans le cimetière, ce qui est à Panthère, ce qui peut cimetière comme la ville, ce qui peut une métropole, ce qui pourra entre terre et top émérance, au Kendo Kunamutu. Une semaine après, il n'y a pas Koufi. La lobité que Moutou soit au Kundamutu et qu'il y a Koufi et qu'il y a un cimetière, il faut éviter ma bé moussoussou. Aucun cimetière. Kende cimetière si est seulement si c'est nécessaire. Aucun cimetière au Kende, bah si c'est cérémonie, bima na yo zonga, ko se soulager te, ko matali ko ba tombe ba douter, ko sala te ba be mo côté, bima na yo Kende. Et puis on dans cimetière esprit de prière. Makila Jésus Christ a brillant liboso, pe na sima barrière pour oyebité. Na problème. Est-ce que commis? Dans la solo, il y a papa Jean-Luc na comme la ville. La cimetière comme la ville, Yangoana. Et te yote. Otoloba kite. Tolobi. Voilà. Autre chose à présent. Yaya, tout ça là, attention. Ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ça là, attention et pas à bateau tout kendi. Yaya. Naba charlatan ba komi kopi qui sala kombo ya Jésus-Christ. Yo pena okei pa soi-disant mosal na Nzambe. Balongolo bilamba mwana mwasi banalisi wana ba pakolo mafuta ba poudre o bazo purifier yo. Est-ce ba purifier ka boy? Mwasi ya mutu yo ko purifier boy. Ya jusqu'à quand ba ko lo makambo ozo kote. Makambo ezo ka mingi ba mama. Mikolo pe comme ba papa. Salaka attention. Yo mo ki mutu na ko sala te. Ata mutonga basa musana na Nzambe aza yangu ya ndenge nini yaya. Yo kiwana mwasi ya mutu ese olongola blamba, olongoli blamba, lala wana olali wana, abandi ko purifier yo. Ozo ndima pelo ko ya boya ata yo moko. Video epesi na kanda na passe na mawa. Yaya. Certaines personnes yaya, il faut avoir discernement. Mais ça quand on attend to komia, tu peux te délivrer toi-même. On apprend ben on fait ma bolongo na sibe no badi ko sambela tongo midi poko yaya nzamba ko délivrer yo si ko ye pasteur wana o délivrer yo alongo lo bilambo tskel mutakala yena a délivrer si ko a vidéo bimbo bon talent pas il s'est dit pasteur mais il dit pasteur son charlatan il s'est dit au nom de Jésus-Christ talent denga lati voilà que ça leur pasteur environnement wana il s'est dit environnement à pasteur. Yo moko to ozo kene sika o passer à bien ensemble la pona ngai o passer à bino louer chambre d'hôtel tout ça la veille de prier louer chambre d'hôtel tout ça la soki nini o so solate ba pasteur ebele bazo ko panza mabala ya batu na ba prophétie ya lokuta na makambu ya lokuta ya salaka attention ba miracle o ba salaka wana o tekit o mutakoi o mutasalibo qui te dit que ba miracle za ya solo ya ba faux pasteur nous allons vous dénoncer tina timbalo on n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de jouer. Ah, papa fiston. Yo bon on a basali en Nzambe, na ça rabino basali en Nzambe bazaka. Ya bien, basaka à 2%. 98% ya faux. Tara image oya ye pesinga i passe. Tara moi image oyo et puis to tikeli yo commentaire en deko. Ya. Azo délivrer au nom de Jésus. Moi si ya batu au ticket mutakala bo délivrer. Oh ça c'est quoi ça? Purifie ce corps. Tala. Par la puissance des siffleurs. Par la puissance des siffleurs, je purifie ce corps. Puissance de qui? Je te rends pur. Que le diable meure. La chaîne pour te sortir, putain. Que le diable meure, je te tue dans ce corps. Tu libères ce corps, je te tue. Je tue tout ce qui est mauvais dans ce corps. Par le nom de Jésus-Christ, je tue. Tout ce qui est mauvais dans ce corps, je le tue. Je l'anéantis au nom de Jésus. Au nom de celui qui est mort sur la croix pour nous. Au nom de celui qui a livré son fils pour nous, je te tue. Je te tue au nom de Jésus. Atayo yaya. Au nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Alors, tu vas dire que tu vas dire bon, est-ce que tu as dit que l'église tu as dit que tu as dit pasteur. Peuple de Dieu, si Kanisto Bozami Mokili pas si tu es au canal de connaître. Il n'y a pas de Tanabino. Et ça va bien, maman Hermanita Elodie Campbell. Oh, ya. On a eu les lots sur la solo et pasteur démon. Mais avant, on a la commission dans nos ambés. On a payé une opportunité. À l'embauche biso sur son atongo. À zotambo sa biso na moi. Puis à kosuki sa na biso na pourquoi.
kaka ngolu na ye kaka kaka ndenge moto na nzambe Hermano Idi Minzel ayimba ngolu eza kaka ngolu ngolu ya nzambe epesameli na moto nyonso mbula ebetaka mpona moto nyonso moi ebimaka mpona moto nyonso na profite mpe na kopesa l'homme de Dieu, chantre de l'Éternel, le grand patriote, le bon conseiller, le grand philosophe, l'homme selon le cœur de Dieu, Hermano Idi Minzel, soit richement béni, Oumela, comme on a yesu. PCP bandeko nyonso ya ngai mbote ya mosuni, bandeko molimo mbote, bami et connaissance mbote. Bandeko lisolo tozobeta awa lelo ezali ya pasteur démon. Ba pasteur démon baza ibili na mokili. Baza ibili. Bazalaka banganga lokola bato bakoma na bango kolinga Jésus. Bango nyonso to bakenda kobatama na nsima Jésus. Bazalaka bato oyo batalaka bato maboko na banzela lokola bato bakenda bango epai ya Jésus. Bango nyonso bakoma baprofete na baprophétesse. Bazalaka bambikudi lokola bato bakende epai ya Jésus. Bango nyonso to bakoma baguérisseur, bakoma serviteur de Dieu. Bazala badon ba guérison. Bazo melisa bato ba mai ba pratique moko très maléfique, mais bazolo bazo sala na kombo ya Jésus. Bandeko botala nanu pasteur nganga oyo kaka komona esika lalisi mwasi oyo ni sa bilamba na nzoto salite otala kaka esika tie babikiko babiloko bilibili ezo refléter même ate eloko moto ezo refléter Jésus Christ wana nyonso tu na kati ya wabonganga na bonganga mais tala ndenge ate eloko moto. Voilà, donc batu ya boye yaya toloba te salaka attention yaya to ko répéter bino tongo midi pokwa bato bazalaka ba charlatan. Batu oyo yaya batu oyo babanda kota le samusapi na nzela bakota bango nyonso na église ba comprendre que église ezali mama na cop ya kosakana te yaya mama na cop. Alors ils se sont dit voilà bisto bikilaka awa tout à la monde en et puis azoko bikisa azoloba au nom de Jésus-Christ à couleur sur la croix pas ça. Par la puissance des siffleurs, par la puissance des siffleurs, je purifie ce corps. Je te rends pur. Je te rends pur. Que le diable meure. Par l'enchaînement de ce putain. Que le diable meure. Je te tue dans ce corps. Tu libères ce corps, je te tue. Je tue tout ce qui est mauvais dans ce corps. Par le nom de Jésus-Christ, je tue. Tout ce qui est mauvais dans ce corps, je le tue. Je l'anéantis au nom de Jésus. Au nom de celui qui est mort sur la croix pour nous. Au nom de celui qui a livré son fils pour nous, je te tue. Je te tue au nom de Jésus. Voilà. Azoko sala yango pe au nom de Jésus. Mais avant bandawana alobaki ya kombo ya soki au nom ya kombo moko boye wana ibandeli. Après koloba au nom de Jésus. Au mama pena yoki. Okomi esika boye. Mutu ya bisio aza mutu ya Nzambe. Aosala la kombo ya vuluzu kimbangu. La kombo ya Nzambe au nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Est-ce que pour na maloba wana nde ondimi okata forme otika la mutakala yo mwasi ya butu baba na ko purifier. Papa, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Mais ma faux pasteur baza ebele bino ba vrai pasteur bosalia. Boko tele bate makambo kaka makambo c'est une flatterie makambo ya chef de l'état ba sa bino mbongo o ba sa biso $700,000 to to nsa ba stade to sambela pona est ya mboka boza champion. Est-ce que boko kite hotel makambo o ba sala ba peuple ya Nzambe pas ya ko sakalate. On va vous dénoncer ti na ti. O to lo ba kite tolobi. Voilà. Ya, n'abaki yango ne bandela, téléphone est commis plus dangereux. Et l'autre est plus dangereux, mouto ça na mokili.
et comme téléphone. Téléphone est quatre relations sérieuses et qu'on séparé papa na bana, papa na mwasi na ye, mama na bana na ye, butela musala kaka téléphone oyo nyonso to ekomi autour de téléphone. Affection ya musuni ya batu ezali sur téléphone te papa. Oui, c'est vrai, téléphone les autres sont mais ça là attention. Bana pas la rappel à téléphone 24 heures sur 24 t. Surtout pas il faut chronométrer. Ce qui va mettre un téléphone là qui au moins tina ki mukolo. Et qu'on réduire intelligence et qu'on réduire capacité à qu'on réfléchir ya batu ya. Moi là ton à quelle classe article téléphone surtout pas la école primaire. Ba ça dans téléphone quand la week-end. Attends la week-end on la tonga la muki, maman téléphone télévision zali. Basali bisala ke abani amata 10h ata ti 12h akati et puis ko songa sortir ba 15h 16h 17h akati ko tiki la kabo à téléphone 24 heures sur 24 te pour ma b et ko yiko kota la dans conseil de quoi lobi na sepel na vidéo de sur ba kamu tu téléphone aw to landa yango. Connaissez-vous la chose la plus puissante inventée par l'homme? Ce n'est ni la bombe atomique ni la bombe à hydrogène, mais c'est le téléphone portable. Le portable est extrêmement puissant. Ne sous-estimez pas ses effets. Son impact est si fort qu'il a tué le téléphone fixe, la télévision, l'ordinateur, la montre, la radio, la lampe, le miroir, les journaux, les magazines, les livres, le portefeuille, l'agenda de bureau et même les cartes de crédit. Et le pire, c'est qu'il a aussi tué de nombreux couples, détruit de nombreuses familles et anéanti l'affection et l'intimité familiale. Il a tué la pudeur, la modestie, la virilité et l'intelligence. Il a éloigné les étudiants du chemin de la réussite et en a fait des proies faciles emportées par le vent. Petit à petit, il tue aussi nos yeux, notre colonne vertébrale, notre cou et notre esprit. Il change notre culture et est en passe d'anéantir la prochaine génération. Si nous ne nous surveillons pas, il tuera nos âmes, endurcira nos cœurs, emportera notre foi et fera regretter aux générations futures quand il sera trop tard pour les regrets. La paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Est-ce que Makamuto alobi a solo tout à l'okuta. Il faut faire très attention na ba téléphone. Voilà. Alors c'est par ici que nous bouclons émission deuxième session d'Abisso à Lelo. Tokutani un peu plus tard pour la troisième session na biso. Yo mutota la biso soko le sola ko pesa benga biso pe so na yo soko bengi biso ozu biso te ko mutu misamate tikla biso audio ali so na to ko bete yango kaka ndo bete yango soko ndotanga kombo to kotanga kombo soki po boy totanga kombo te to kotanga kombo te. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous. Chap chap et tchara.